MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo zalinga iwa bino la gardien du temple. Lelo moko na yengo to beta masolo ya basantu. Bandeko dimanche lelo ezali kafu kafu. Ezali somo tro nini. Église tabernacle. Oyo chez ya Shekina ezalaka na de bonhomme, voilà. Yangonde apôtre dioka moto epeli batu bazoyo ba origine ya moto te e bandeli na kati. Ba capture yangwana na zweli bino bandeko. Moto pendant 2 heures du temps ta pompier mon côté bandi me ba ko bunda ba ko mekanzoto bango moko mais modèle moto ane peleli nandimite ata tonga eko zala visible to pe ko tika la tout brûlé. L'homme spirituel juge de tout. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Je vois ba moni ba image wana na TikTok awa na Facebook partout ndenge batu ba ko lela baza ko lela Seigneur et quoi Seigneur Nzambe. Et mes frères et sœurs, étant sentinelle ba prophète to ebeza ministère à risque parce qu'il faut dire tout haut o batu ba ko rolobate jugement Nzambe likolo ya babenga onene ya communauté oyo to benga ba branamiste nzamba zo lakisa na basina ba forme nyonso que il n'a jamais été na kati ya message mais bat ba ko sala sourde oreille ba mso bazo comprendre te botala ba bêtise ba buzobe ko leka na kati ya communauté oyo tongo midi poko ba msusu branam nzambe ba mso bazo batibat na koma branam bible to sala la racine, nous sommes vraiment des chrétiens. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce qu'ils font, ce qu'ils disent là, la Bible les a mentionné comme maté. Pona Rosala Nzambe, il faut Rosala éternel. Banam n'est pas éternel à Koufa. Bandeko, c'est compliqué. Ba bêtise, ba bavure, ba pasteur, ya message ba ko sala o ya utiko. Ve moi na bato ya muke, to ebina actuellement, eza parmi ba actualité eza na réseaux sociaux. Et ba ventir ezoleka ya forme nyonso na communauté oyo confusion na ndenga ko sakana te buzo ba na ndenga ko sakana te ba n'importe quoi nzamba ko lakisa bino ke il n'a jamais été na message o bobenga ka message soki ba branamiste soki branam a batu bo fungola misu bozo conscience bo bima na babisika oyo jugement ya Nzambe bandeko église ziki moto utu bat bazo batite nulle part. Église dans un restaurant, cuisine peli moto, bandeko, moto pela ba ebi côté utate. Église zike peli moto. Église zike peli moto. Bat bazo lela bandim bazo lela non, beaucoup lela te ça doit faire mal oui. Mais sengeli bo sel examen de conscience bo lukanzambe. Bo tu na nzambe. Bo bondela nzambe. Bosenga nzamba orienté bino fungola bino misu afin que beaucoup ramona parce qu'en foot mais ils ont battre tellement plein ils ont battre record batumi sur hôtel comme on a temato et ko sosolate tangu tata o kiltise batu ba prophète monene Tibi Joshua kufaka ezara ba signe. Il y a eu des signes où landaka et lanisa marake cet homme n'a jamais servi Dieu. Juste quelques semaines après l'ouana église à Tibi Joshua pela moto batu ba bisika moto ane wutate nion sezika je crois batu bazana réseaux sociaux ba makambo so boge oluka na YouTube bomona yango à part église après église ko pela moto na moins soki de 2 mois. Et finalement, mon monsieur les gars, et ça c'était quoi encore? Kaka na ministère à Tibi Joshua. Et puis après cela, il y a eu des témoignages. Il y a malamouté. Et belé tilelo. Bah documentaire, il y a Tibi Joshua na YouTube partout. Quel est ce serviteur de Dieu? Moussa Nzamba Koufa, Moussa Nzambe. Et à Koufa na lokumu. Au contraire, ceux qui ont douté dans le ministère, et qui azalaka vraiment vrai.
Tant akufa. Nzamba confirmaka. Il y a des signes où il a dit que non, cet homme était de Dieu. C'était comme Jésus sur la croix. Ba finga ba traiter de tout. Mais tant kata moto. Bible zolo ba soda zalara mopanzi. Alors bien sûrement cet homme était ouais. Et cet homme était fils de Dieu. Et là on nini et lobisa soda to peut changer et maloba to peut langage wana. Nini leka, nini salema. Po soda oyo afingaka yesu imposteur abetaka ye. Mais quand ata muto akati moto mbala moko alobaki non azalaka mwana nzambe, il s'est repenti. Mosala nzambe ya solo tanga kufaka. Il y a des signes qui confirment qu'il était serviteur de Dieu. Mosala nzambe akufaka mosala nzambe. Ici je ne parle pas de faiblesse, des erreurs, des fautes que nous devons commettre. Mais bizarrement Tibicho Shokufa Bandeko. Il y a des témoignages, mais coloniaux se bimara. Et na ba prosti. Wa banda ko kotoyer to pe ko fréquenter. Bandeko ba documentaire sur les réseaux sociaux. Beaucoup ta YouTube. Beaucoup ga oluka. Bon di matela matoi. Ya mawana ya passé. Mais la faible commencement na il avait bien commencé avec Dieu, malheureusement. Après, il a commencé à séduire. Nous avons battu la génération. Parce que nous sommes comme grand. Et nous sommes prêts à tout pour la grandeur. Les opés ça passe, les opés ça mawa. Que Dieu nous épargne, que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, nous vivons le temps de la fin. Bible zolo ba mutarote ya susu ndeko na yete. Pona oloba na yete Yesu za Nzambe. Nzamba ya osola na mitema ya batu. Malheureusement, les gens ont du mal. Yoka Nzambe, pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ont développé une intimité dans Nzambe. Ils ont développé la Bible a raté. Et le Seigneur va se révéler comment, toi? Le Seigneur va se révéler comment? Oh là là, bah te ibino zama ina makilate. Eza batute batu ba ebisingai. Batu ba te ngango. Mais eza révélation azwaki. Et utayi likolo. Pour ça koluka Nzambe soki ezate. Ndama se révéler comment katina yo. Bandeko. Oza mambo somo. Oza ba signe ya grave. Ya grave. Fo Nzamba lo bandenge nini. Mapate fungwama. Boka mungongo. Fo Nzamba kita na bomoto. Yesu azonga susu deuxième fois. Pona wa ote abino lo banabino ke. Oyo eza Nzambe, oyo eza Nzambe te. Tope nini bosala te. C'est ça. Bandeko. Ba mambo to mona to ko bika. Epesa leçon e fond la mayele. Et sosolisa biso. Sinote. Jugement ya génération oyo bandeko. Et le collègue même ya Sodome na Gomorrhe. Et aux ala grave. Parce que niveau de bossa la sourde oreille na mongongo Nzambe c'est compliqué. Nzambe azolo ba format tout mais la bossa solate na habité za ko balingi na bango te parce que franchement ta ba le bien foutement il y a de ces choses là to éviter. Comment muto za ko veba na mike mais bizarrement ba okeka na église na et ya maana pas c'est ça que bat bazo même ko défendre. Mais lui-même il avoue que non il avait fait ça parce qu'il y a eu des preuves et des signes. Je crois après vidéo on a reçu émission à Sango. Émission à Sango. Ninga zobeta li solo ya mwana wana oyo pasteur Salem a seulement ambassadité. Comment balaneli ba conversation na ba téléphone. Donc il y a eu toutes les preuves. Mais muto bongo ba to ba défendre na bango, bazo défendre na bango. Comment c'est l'ensemble? C'est compliqué, hein? Est-ce que c'est quoi être serviteur de Dieu? C'est quoi être chrétien? Je ne crois pas. Parce que si vous avez un fils qui a ta notion, une connaissance, et l'église et à passer. Que Dieu nous aide. Tout le monde a l'église catholique et pèlerin moto, hein? Bandoki, tabernacle pelimoto.
nzambe asunga biso soki tokose repentir te kozala pasi bapaster ya batabernacle bobongola mitema nzambe ana posa bozonga na makolo na ye bobima na secte oyo mbote bandeko babolingo lelo moko na yango tobetaka masolo ya basantu tout certainement vous allez très bien. Dossier Pasteur Salem ya tabernacle mon viola ils ont continué ko faire couler ba encre belé ba live na ba channel ba panel pardon na TikTok en tout cas eza ko inquiéter mboka oyo justice elevara nation mais oya Congo oyo makari ko mara mususu bolanda na Israël Mutombo analyse à salaki après bongo tozonga a violé une fille de 16 ans. Yo pe maka mususu ela. Si Zerson. Ouais dans la ba image rolanda mo ndenge zale. Pasteur il y a message église na iza na koidro ndenge ba précision pesami a violé moi na 16 ans. Fille wala ba violaye pour la explication tout à l'heure na ozonga na ngotena ngangi na bakisela bino ba élément nouveau. Boyoka kinyo so ndenge na expliquer. À ce stade ici, na bengi parquet, je suis allé vérifier des informations pour voir quelle était la suite à parquet à réserver dans Likambo. Mesdames et messieurs, les pasteurs doivent être arrêtés. Vraiment. Tant que pasteur a kendaki na niveau à parquet, bah sambisi pasteur, le pasteur a reconnaître qu'il y a niveau, hein? Et puis parquet a été plus loin dans la banquette na magistrat, bah établir na kati enquête relation entre pasteur na parti à téléphone na ba message à bolingo nyonso pasteur à salaki na pasteur na mwana ezali établi ba charge zo peser likola pasteur que pasteur a violé ki mwana wana pasteur na ba avocat na ye na mama wana oya ki koloba lobi bokola na vidéo basali arrangement na demande ya pasteur bango pe balobi aza pasteur na biso tokotika pasteur te baluki ba corrompre en croire ba témoignage na bango je n'invente rien basololi pour ba proposer bango $3,000 ensuite ba pesa bango $10,000 tala kindoki ça la protocole d'accord tala kindoki les arrangements basalaki libanda basalaki yango na parquet te liboso ya magistrat eza ba arrangement basalaki libanda malgré ba arrangement na bango basalaki libanda parquet a se limité te parquet a kangaki pasteur liboso mais baye kopesa pasteur liberté provisoire parce que pendant période bakangaki pasteur ezali période oyo ministre ya justice azwaki décision ya kotinda bato na prison te mpona bacondition ya bato balobaki bato bakokota te et puis kasho bazalaki nango na parquet ezalaki pasho ya 9 personnes bakomaki na 90 personnes sur base ya bacondition oboya bato bakufa ezaka mpona pasteur te mpona bato mosusu bakomaka oblige balibere pasteur bapesa liberté provisoire donc le pasteur azali kotambola libre na condition ya liberté provisoire en même temps zo continuer koteya na église bazolanda mateya oyo comme problème mosusu première dame Denise Nyakero ba ONG ya droit de l'homme badefandaka oyo bakambo ya violence sexuelle bakodefendre bakambo ya basi congolais lamuka place ozali vraiment wana ya 16 ans aza komérite badroit na ye ezala rétabli azala réparé na badroit na ye le pasteur azotambola nomme libre awa bakangi pasteur te totikali kaka na logique abima na liberté provisoire bafixe affaire soki mama wana ayaki na bosolo te parquet sasali mosala na ye aza désaisi li dossier atindi yango na tribunal mais il faut suivre ça na tribunal bakanga pasteur vraiment violé mwana ya 16 ans aza pasteur ya message ya pasi église de réveil bokolobo te sango zo attaquer po ezaki ya message te maintenant je vous parle ici que les pasteurs cités dans cette affaire le pasteur Salem a violé cette dame avec toutes les preuves tangibles oyo bana balobi na oyo pe parquet a confirmé cela ne vient pas de moi donc pour le moment les pasteurs olaki sa photo na ye les pasteurs tocha église parce que parquet a confirmé et sengeli basamba l'affaire est fixée il faut avocat bakota maître Nicolas Kizito et d'autres avocats ya bosolo bokota na kati bosunga mwana ba rétabli parce que ba violer mwana pe passer la violer mwana mbala moko te et komaki monde de vie chaque jeudi et komaka jeudi saint a violer mwana plus de 3 4 5 c'est inadmissible surtout que likambango salami na église na kati église ya Nzambe
tala nayebi te bato mosusu oyo bakendaka baeglise soki boyebi sensi ya mo église soki oyebi c'est quoi kozalaka mwana nzambe to mpe chrétien boza vraiment na baproblème sere na mitu na tempelo ya nzambe esika esantu paster akobeta magoda ntango nayebisaka bino awa église moko na bandala ekangama paster azosala soki protocole soki secrétaire ma basalite na kati ya bureau alataki bamicro bagémissement eyokani ntina babafle bato bele bafinga ngai donki ozopekisa ozangi bato bakendaka église te kosambela bato bavanda na quartier na baconfirma na bacommentaire te eza makambo ya solo mais bino boa bato ndenge nini boza sire église abongo so bookenda yango bokota lola boza sire na église ya tata oyo eza suye motindo aboye oyo bakosala nzamba lola boza sire na baeglise ya bota bozokenda yango lelo enlèvement so esalemi bino bokomata bandeko nasali video oyo nayebi te mboka Congo l'état likambo ya ve il faut bozwa yango tellement au sérieux parce que makambo ya ve même na mboka mondele après meurtre ezali deuxième crime oyo mondele asalaka nango bablague te kove mutu même mokolo ezalaka poursuivable ezalaka na délai te ata après 50 ans ata après 60 ans so bapreuve ezali baokanga mutu combien mineur mwana mokie makambo ya ve na Congo bato bazwaka na bango leta azwaka yango sérieux te do ezalaka nango nireka likambo moko boye ya pampamba ondie likambo nyon ya likambo moko oyo so ekomi epuis après eleki nango eleki nango et c'est vraiment triste et regrettable vie ebele ezobeba vie ebele ezobeba sikoyo boyoka ya mawana ya pasi boyoki certainement ndenge Israël mutombo alobi ke balandeli baconversation na batelefone ekomaki nango habitude alors bakongole lokola bazalaka mayele te bano bolimbisa ngai eza lingala eza elobeli nalobi te ke yo nayebi ke yo za mayele mais bakongole ebele la plupart la majorité bazalaka mayele te et surtout bao bakenda na baeglise de sommeil envoûtement tellement bakoma bademayi yoka réflexion ya bato à l'extrême bozela na solo ya pasteur Salem boyoka bato mosusu bayela ba dossier na ba so na lobi na loba makambo na awa mais je sais pas soki bato bele baolana ndako makambo bozolo ba boyoka mwana no ya bandi ekodima bandi komata mwana komi na 16 ans pasteur a mateli mwana yo lingi ba réfléchir sur ça olo ba que va vers ton frère qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Donc les gens viennent à l'église pour que leurs enfants soient violés par des pasteurs. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vraiment vous êtes des parents? Vous avez un cœur? Il y a même des frères qui ont le courage de dire non. Et moi, c'est qu'il avait déjà du goût. Il faut être malade pour réfléchir. Soit yo lobi malade, il faut être bête. Vraiment, il faut oser la niama. Mwana mineur ya balobi azwa ki goût. Ba manipuler mwana, ba traumatiser mwana. Que non sera bimisi secret ba robomaye mais bino bozolo ba geno mesana ina ngwa yoka ke lengi bo vraiment bazoba bino ba bozolo ba boye bona na loba na bino vérité nazo finga te la Bible appelle stupide il est écrit jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité des insensés na lobby et ça makambo ya goût vous n'avez pas la connaissance par rapport à ces dossiers ou bien c'est de la mauvaise foi je m'interroge à autour ça c'est la méchanceté bomitia pe na esika ya moboti bomitia na esika ya mwana boye koyoka liloba nzambe na kati ya losambo mais na sima koyoka liloba na nzambe pasteur a violé mwana toi a violé bana vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous avez la caille à lépreux vous trouvez vraiment ça normal? C'est inadmissible ce que je suis en train de voir. Honte à vous frères et sœurs, vous qui pensez qu'il faut défendre un frère. Oh non, le Branham se bat derrière la maison. Frère Branham a été clair. Je peux lire des citations ici, c'est parce que je n'ai pas de temps. Je pouvais bien lire des citations, je n'ai pas le temps pour le faire. Nous ne sommes pas dans une église pour que je vous prêche ici. Mais donc fallait ko benga tata mupanzi ke boyete
kosala bongo te après s'il eleki entre-temps vie ya mwana bato ebebi mpona bato bazolobaki mwana si azwaki gu elobi ata sango boza sir soki mwana nazali mwana na yo moto ozolobaki mwana azwaki gu oasir mwana na so azali mwana olingo okenango ndenge wana to olingo oloba langage wana mwana azwaki gu bongo bana oyo ya mike bandeko nalinga nabeta lisolo ya mwana di grand frère Fally Ipupa esala makelela na réseaux sociaux je crois bato bele boyebi donc mwana na peto lobaka azwaki gu après vidéo na kobetela bino lisolo wana ça la famille bandeko na auto sa vidéo ya dossier ya pasteur ya tabernacle mu viola bolandi analyse sango bandoki musu balobi ke non akoko exposer mosala nzambe bongo te fallait ba benga pasteur mopandi ba solo batika obimisa na public bato musu balobi comme ezaki mbala moko te c'est que mwana azwaki gu amonaki yango normal akotaki na ben azwaki bilengi abandaki kosepela donc veut dire alingaki pasteur faut bozala bato ya mitu na Congo il faut nayebi te so bacours ya baéducation civique et morale obi to banda kozwa ata ezalaka kaka ti lelo na baekole bato baa na problème ya civisme na mitu na bango je crois il faut bana kopesa bacours sur éducation morale savoir vivre nyonso ezali mobeko eloko nini eza infraction eloko nini soko osali yango oui parce que bato ebele bazala basere problème na mboka o baba na kopesa yango na télévision RTNC penza no chaque jeudi de 13h à 14h et SM bana kopesama et ezala obligatoire Congolais nyonso fala na cours wana parce que bino bozo ki sabatu soni ya ma uni ko moyen de coller ezate pona batu ya ba réflexion ya poubelle lokola bino boko lobake no mwana azaki gu mundela akoma rouge obimisa misu e olekela yo kamwisa ye soki mwana azaki gu OK bongo bano ba bizaka na ba 5 ans 6 ans 7 ans. Et en par cette vidéo, je vais interpeller les parents, surtout ma maman. Bandeko, s'il vous plaît, bon pandelanga vidéo, au botin de langa babotinyon sur vidéo. Maman, après avoir collé la vidéo, ce qui un jour est arrivé que, bah biselo moi na no moi si, attends ainsi. En tout cas, aux coupables même na miso nzambe. Je ne sais pas vous faites comment. Bandeko, plus ou moins 10 ans passés. Réseaux sociaux zikara motoa. YouTube, Facebook. Grand frère ya Fally Ipupa. Bato bele boyebi li solo. Abana ko abusé sexuellement mwana ya mwasi na ye. Selon la maman, depuis âge ya 5 ans. Et ba ko découvrir en camp. Na ba âge ya 8 ans. Et ni ne sala ba découvrir en bande mwana ko na zemi. Bozo ka ngona sango somo na communauté congolaise. Les solo ya ko fondé te ko inventé te na YouTube ezali boke na luka. Moi mbalo na je crois qu'il le a na boloko. Maman ya ndenge nini bandeko. Bébé à 5 ans normalement mwana tanga zana no mukie na ba âge wana de 0 à mwana mwasa ko ba no sukola yemo na ba âge ni. Mwana mwasa ko ba na sukola yemo na ba âge ni. Bana bona bana poto peut-être ndenge ba kole la kata mususu. Ba 11 ans de peut-être hein. Ouais, ma fille a 12 ans, je crois depuis bando sukola yemoko auto que deuxième année. Maman a 5 ans et puis ebimena munoko na yemoko. Mwana bazako pénétrer na tata mukolo mais osala ndenge nini po mona ngote toyeba te. Parce que moi na ozaki censé osukola yo et na sia makola mwana wana mama obanda ko kengela te obanda ko sukola koleksa mai te obanda ko tina niveau bandeko tellement mama solo muso obetango na motema pasi mais to loba kaka tellement ko zo mwana lokola mokolo et ça li kenzo to mwana développer mbangu mwana o mona ba menstruer avant
8 ans bandeko mwana komo régler mwana zuizemi des places bako découvrir makambo je crois bato bele boyebi lisolo babimisa fétiche wana na 6 mois babimisa penza fétiche to mona ba photo ba vidéo ya bébé wana babimisa yango na libumu basala mwana na kirtage soki po opération babimisa bébé wana ya mobimba na libumu parce que et l'état français ko accepter biloko bongo te babimisa fétiche wana do baboma bébé wana na kata libumu oza inceste kate okindoki mibali ezalaka nini o bandeko mama oyeba te ndenge nini pendant combien d'années bamama ebele bozana baka oyo yango nalobi na kosala video oyo mpona interpelle bamama nyonso de 0 à mwana na yo na age oyo keno azosukola yo moto ozosukola ye mama ye pardon bofungolaka bana makolo ata ntango akomi kosukola ye moko chaque semaine mama salaka mwana check up mwana komosukola ye moko ba 11 ans 12 ans chaque semaine sololaka na ye vandaka na ye tunaka ye baquestion yebisa ye ke na age na yo kopermettre te moto apusa na pembeni na yo asimbaka yo asimba na se asala boye azongisa boye tunaka mwana école eleki ndenge nini chaque week-end vérifiera mwana ake kosukola oyebika ndenge kozwa ye na stratégie fungola mwana makolo mama fungola ye makolo vérifier tondolo so eza en bon état mais oui siko tokoloba nini baparent baozala surpris bamama baozala basurprise aboye vraiment mwana ovanda na ndako oyebika mwana no aza moseka yebi mibali te siko plus grave olezala ta peut-être entre bango na bango na baage ya badécouverte wana ya bacuriosité entre bango na bango bakosakana eza baétape ya vie mais ndoki moko boye na kindoki na ye aya kobebiselo mwana aya kozwelo étoile ya mwana akobebiselo vie ya mwana lobi mwana suka malheureuse obana suka kota ba jeune prière ya koluka nzambe ata bino moko eko continuer boye te makambo na société c'est de trop ya no bena osala vidéo na interpeller ba para surtout ba mama efungolaka mwana ya mwasi makolo chaque jour pendant azokola nano tant que na kokisi 18 ans te eza devoir na yo lobi avant à la surprise oya okuta keno babebiseli yo mwana et puis elezala ta moninga na ye mwana non tata moko boye ya mokolo ya ndoki ya misala mabe pasteur moko ya occultiste neti Salem pasteur moko ya nganga ya ndoki lokola kasika songo eko continuer boye te donc nasalaki vidéo pour interpeller ba maman tant que mwana akokisi na 18 ans te c'est ça devoir na yo tant azana kutu moke de 0 à 12 ans chaque jour fungolaka ye makolo o vérifier tant ozo sukola ye tala sala constat que makamnyo c'est ça normal eza bien parce que mwana wana ya bébé wana oyo ndeko fali abana kosala mambasalite mwana mwasi na ye mwana na bazwaka goût kasi bino bolo bageno mwana na komeza mbala moko te c'est comme ça na gi azwaki goût akoma ko yoke lenge bakoma mwasi na mbali na passé parce que bébé o babandi ko bize na 5 ans tina 8 ans mwana zwi na zemi azwaka lenge azwaka goût boa bandoki boa maboma boa mitema mabe bopumbwaka na butu bino na pasteur wana boaka bato moko bosana kata ya misala mabe e ba église aboye bato bazokende mosala ya nzambe baoke pe bazo imposer ba maboko Seigneur Jésus nzambe fwa loba forme nini po bato basosola fo nzamba loba ndeni po bato bayoka fo nzamba kita likolo mapate fungoma c'est compliqué hein? L'état congolais baka bave sobo ozongo serité aux amawe aux apasi ba via bana batoko beba boye ya normalité eza normalité nzamba sunga biso bande bo partager lenga vidéo ba mama nyonso balanda yango s'il vous plaît ba mama bolamuka mibali baza ndenge baza bizarre nebite ba uta la planète nene en tout cas ba papa oya malamu bolimbisa ngai
oyo ba exception bolimbisa ngai parce que koma mwana na yo po mwana mwasi no aza mwana na yo no po bamisusu basala wana bano bango baboti na bosana eloko moko mutu nyonso abizaka mwana mineur o aveye ezala mobali ezala au fait mibali nyonso basalaka mambo wana bo retenir yango bazalaka bandoki na oloba ngona na nini te na webiso bino makambo solo bazalaka na sorcellerie bazalaka ba agent ya diable ezalaka mission pona nini baluka tamso ba bebisa vie ya mwana il faut porte d'entrée. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi.
prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.